Ok, pe mabala ya baninga mingi mukolo nini baninga bakoya na mariage na yo mama. Il est temps ya kotelema makobeta likofi na mesa NON balangai sinon te kanga bisaka kende. Donc so bakutani après combien de temps il faut bala so balité dégage. Oui, c'est que alors il faut après combien de temps. Mais na lobby soko pesi mutu 2 ans. Net ba mabala batokuta na poto. Non mais 2 ans il faut boto ou mais la to yeba non. Oh. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Pointi coin motote o tolo bela vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolo bela vie. Papi gene. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Mais hydrogène nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolo bela vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi gene tolo bela vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Tu passes Bino Mbote partout, Oyo Bolanda Kabiso, merci Nabino, merci à Bapel Nabino, merci vraiment, la confiance au Bozako Salabiso. Ah, on a Zalina, messager Galate 416. Merci à Monsieur Washington, 4 fois prêtre, Eric Shimano, KPDG authentique, puis nous sommes Gossi, nous sommes papa social. Ah, tu as un messager, tu as un Solomon Mouké, tu as un messager Boni. Qui n'a pas la grâce de Dieu, Papi Gene. Message, il allait toujours en tant que le messager. Basi bazal kolela. Na communauté congolaise. Ni bali bazal nyokola basi. Ni bali oyo bakanga basi bana ya batu ya basi en otage. Yakato vanda. Akobotisa mwasi bana ebele mais pour abala mwasi problème mais mwasi yango oyo azobangela ye omona tie mwasi na ndako mwasi oyo aza na bon comportement caractère malamu mais azo ninga kobala ete pourquoi azoko koninga kobala mwasi wana te asaboti na ye bana ebele na comprendre te basi baza kolela na comprendre expliquer no mokal na lobi bien na ye kolobela ba mibali oyo bazali ba irresponsable oyo bazoninga kobala basi na bangote Makomi et lobby, celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Trouve une bonne femme. Trouve du bonheur. Alors, ezana mingi ba trouver ba bonne femme, mais bazo bala bangote. Alors na yo koyebisa ba mama bola muka. Mama na yo oya bota yo babala ye. Mais yo za une bonne femme, sikoyo mubali oya zobotisa yo bana, bozobota bana kaka na kati ya ekobo. Na kati ya ba ekobo. Eta oboti pe bana basi. Sikoyo bazo bala yote. On donne ce qu'on a. Bana nosko ya basi oboti. Bakobala pe bangote parce que moko maman exemplaire était. Si comme messager, baza kobala bangote et pour nini. Peut-être msu muto antam soza na mbongote. Te. Oh, mingi bavandi na basi 5 ans. Au sala quand même ozoka 1200 €. Ou tchaka 5 €, 5 € à côté, 5 € à côté. O wala moi sinote. Au vani na moi 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mobali moi cité. 5 ans, 6 ans, 7 ans, à ça parce que na dokita au sandé. Oh. Mais ça na mingi pe babala basi na bango sandoki. Azana dokita mais na bale obala moi sinanga pas ouverture. Obité que non ko bala ezali première institution spirituelle. Ozala mo santo, ozala mo pagano tant obali wa honorer parole nzambe. Et la kisi ozala kata mapamboli. Tant yozo bala moi tala mutu nyonso abala. Ouverture ezalaka
Et puis mutu nyonso abali ba combataka libala wana. Parce que Satan alingaka te batu babala. Souviens-toi na jardin d'Éden. Bazalaki mwasi na mobali non? Adam na Eve. Mais suka kineni baye ba panzi bango. Mais siko yoza na mwasi ya malamu. Oyo zo bota na yebana. Bovandi 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ozo bala ete ozandoki. Donc ça dit pour na kokanga ba porte mususu il faut au bala mwasi légalement. Oh. Ezana be ebele bana mibali. Et puis ezala ba mama mususu bakange mwana mbale akangaki lupangu na musika. Bavandi si bana na batukaka na mabala ya kanga lupangu 2 casiers 3 casiers ka tovanda 5 à 6 à 7 ans on a sina pesa ki casier na ngai ezali prison akangi mwana bato. Il faut payer sa dot. Moubal avec lettre H, il faut payer sa dot. Donc, au ça, 5 ans, moi, c'était ça pour toi. Si vous 5 ans, au Vanaye, donc, c'est-à-dire, vous savez, moi, c'est mon bali. Oui. Et moi, ça, ça, là, ayo rappelle, Nanzela Moussala, ma collègue, non, Nassala qui mariage, ma balaginga qui a fait un mariage à Batou. Maman, mais il y a maman, naïko la Moussabino, Boko Kende, Oko Kende, jour ni Oko Kende, fête, ya Mouninga, jour ni Baninga, naïko bakoya na fête, na mariage. Merci pour rectifier. Yo kenaga ba fête ya bato. Yo kenaga ba fête ya bato. Mukolo nene bakoya na fête na yo mama na yeko la musayo. Kafse ko sayote. Chenete ko sayote. Beauté ko sayote. Beauté ko sayote. Beauté za lokola fololo so boke longo maite. Mais po ozwa lipamboli mama. Po ba nozo bota ba mona bonheur. Il faut ba honorer yo papa na mama na yo ba sepela. Ata opesi bango 100 euros mais babali yo balati kazaka na bango mais papa na zui kazaka te mama na yo zui kimbudi te yo bazo botisa yo kaka yo zo sepela ndenge zo kolio zo komela mais mobala zo bloquer yo azo bloquer na bana na yo parce que tango yo obalite bana na yo bako balate parce que on donne ce que on a. Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Maman makamangwana. Alors nous vivons dans le monde spirituel qui commande le monde physique. Il y a aussi bamba les belé ba problème ezali. Donc ba les belé ba ningo bala basi na bangote. Ba ningo bala basi na bangote. Mais ce que basi on peut pas fanatique na bango. Ah, parce que mingi baza ba fanatique parce que mingi bazo mema bango na ba bolingo o ezali anormal. Bakange misu moyen susu a revendiquer. Bokanga misu ndeni yemtana poto bokanga mutu misu. Oui, mais parce que a comme fanatique a mobali to boite koninga mobali na yo papa bana ça c'est normal. Mais sikoyo ezana ba bolingo oyo Bible zo condamné ba bolingo lévitique. Ba bolingo anormal. Oyo bazali ko sala nango bandeko ya basi moyen moi c'est comme fanatique. Siko batuana yemo na motema yebike no petio na obala na ngai ete. Bayiba ngo. Bazai belé. Bayiba ngo. Bazai belé aza moto ba décalcule. Akanaka momi na balabala. Ayeba kenenge balingaka mwasi te mais siko tanga yo kokutana na poto alingi ye aprometa bya kobala ye mwasi pesa na bonne conduite caractère malamu mais avant d'ici ye nzoka ye kokota n'esprit à vengeance a botte bana 5 6 alors biso ko kenda kei muta ko zwa zate basé belé okuta barasa mibala bongo mona bon pe na kada njile ozonsu mo manjili ovo mais na lobi bazali te. Dobanji msabo Alexa tout à l'histoire ezali partout mais okukuta barasi oyo Njili. Voilà, je crois que le message est un peu capital pour nous abandonner bolanda biso. Message à l'obi maman. Comment vous vendez dans mobile nous na poto awa 5 ans. Et puis vous vendez randa kumoko na bala raoti 5 ans. Sikoyo moi c'est pas moi non normal tonde. Ah, appétit vient en mangeant. Kola kola mukeza appétit. Non mais parce qu'il faut bien pas na biso basi baloba na bango. Sikoyo bamba lorsque va répondre ani. Bandeko ya mwasi, bandeko ya basi bazali koloba na ba mibali wana. Te bazo bisa bandeko loba basi. Oui, bazo loba. Et puis bandeko ya basi toza kolobela oyo mibali ebele bakangi bango klebowa ya bazobo ya kobala bango oke asi apesi mobali bana mobali pasalaka otuninga question bikeno bongo sana mukanda te mais na yebi batu baza sa mukanda abali po azwa ouverture
abetaka kayu na ye na au noir abetaka kayu na muindu na libaya mutu achembongo na côté papa atuni mariage ndenge nini papa esili pa abali mwasi na ye lipamboli mukanda azuma kamyo sozui mais za na ba oyo ba osala nko baza na mikanda ba umeli pe na poto ma boti 6 mwasi bana 3 4 5 mais po bala mwasi na yo ekokuti yo nini po bala baza na bolingo to baza na semence ya Caïn baza na ba semence ya Caïn na kati na bango zala homme avec lettre H au mobala lobby au Bible lobby. L'homme quittera sa famille, il s'attachera à sa femme, tous les deux vont devenir un seul chair. Voilà. Depuis au kutana na mwasi na yo, mama ya bana na yo, ozo zelani po balaye. Fungola mutema na yo. Cultiver amour. Abote yo bana boni. Ils ont le belolo comme côté. Okendaka ba mariage ya baninga mususu papa mais mukolo nini ba camarade ne ba koya na mariage ya yo point d'interrogation wana côté ba papa zala mutu mama bino batu bobomba biso 9 mois na libumu vraiment bino nde batu bosolola ki na nzambe sa Adam ayeba bino batu bobomba ka biso 9 mois na libumu yango yoki balobi mari aimez vos femmes soyez soumises. Tango alobi mari aimez vos femmes nzamba yebi pourquoi parce que mutu nyonso aza na mwasa malamu okomona mutu na keli boso mais boza na basi ya malamu bozwa keba soki mwasi aza kolela na kombo na yo papa keba mwasi soki aza kotangisa mai ya misu oyo abangaka nzambe tababi kobanga nzambe ezali kolobela na kati ya église te église ya liboso eza kati ya motema na conduite na yo keba okomona bonheur te. Alors, il est temps que maman, bozo makamuna bino na maboko, ba pesa ki promesse inanya libala, mais le comme 3 à 4 à 5 ans, la muka. Yebisa mobali wana vraiment soki olingi ngai, kende, comment na baboti na ngai? Parce que nazo kama baba le belé, ba mama pe belé mingi, ba pesi ba papa mo Congo, parce que depuis ba promesse a pesa ki kobala, la séparation de corps et salimi et béni dans le couple congolais suite à ma mauvaise promesse ba papa ba 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 mama balate ba maman père comme gola na chambre ou na salon papa là na katia na chambre pourquoi parce que ba tu baza honorer basi na bangote mais ya ba maman aussi c'est alors maman makamuto zo koloba awa evana na mitema na bino moi c'est za mutu ya valeur moi c'est à lizuto moi si à respect moi si à poli oya banga kanzambe a mérité paradiso et là kisi bakoko nyoko la yote mais moi si à ndoki ah oui il faut kuta na mobile pe ndoki oya ko bala yete mais moi si za na bonzambe il faut kuta na mobile oya ko honorer yo oyo akopesa yo valeur na misu ya bato okepe mabala ya baninga mingi mukolo nini baninga bakoya na mariage na yo mama il est temps ya kotelema kobeta likofi na mesa NON balangai sinon te kanga bisaka kende donc so bakutani après combien de temps il faut bala so balité dégage oui c'est que alors il faut après combien de temps mais na lobi soko pesi mutu 2 ans net ba mabala ba tokuta na poto non mais 2 ans il faut boto ou mais la to yeba non na lobi on a 2 ans mais na lobi bosko sko bombe bizali oui mais na bien tato ki na ba entretien pa mundele ibaka mutu kaka dès le premier jour et bien si pourquoi biso watu mingi tona kata connaissance on a ko comprendre na liboso na ngai to ko ça rappelle mais mundele ibaka ke mutu zo ko sati car le couteau mutu ko attraper yote yo ngote na entretien musala tango komika pa tango sona mundele ibaka non je vais faire l'affaire avec ces messieurs so ga sala voilà so ga ibiki non ça l'affaire na wote on va t'appeler et puis mon conscience dit que non on est na kebo bazwinga conscience te trompe pas ngote mais pourquoi ceux qui te en face à moi si mobile to ibate que non nani on a ça à faire yango to baka ba mamba fungula misu pe ndiko ba fungula misu mobile na temi boso na yo elamba eko sayote kitoko elonge ko sayote ambi eko sayote babag kolata lokola banganga eko sayote mutuka matériel eko sayote mama lukande ofungula misu ya molimo otala nini mobali wana abombi tata musu mama mona akake no mobali wana pesa ke bala mobali wana kipaka ye mobali wana sunga famille na ye mais mobali bala neno nsiko na noté pesa no so 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans ah mariage basa attendre ki bon paka ambo
elenga mariage elaka na kipakate ebandaka na kibolenge keba mwana na kobala ava yo libabe soki mwana na ya mwasi abali ava yo libabe mama messager basi ebele bana na bango likola bizela zela mokombo so azangaka mokila bana na bango babala ava bango porte kangama okoyebisa mwana nini abiso que non okoyebisa mwana na mwasi nini tango yo obali te on donne ce que on a parce que zo luko bala na 60 à 70 ans ambo mais bana basi babala aussi bakoko obala quand c'est trop tard mobalo wana linga yo te diabula bombo ina yo vrai mobalo alingi mwasi na kobala ye et puis mobali okobala mwasi oyo emoni vake oui oyo mwasi ya vie na ngai babala ka n'importe quoi te n'importe qui te mariage n'importe qui te mariage ezali capital bazola kango ta ko eba nani naza ko s'engager na ye l'homme de ma vie femme de ma vie aux 8 ans tango s'engager mais okozwa tango tika parce que Saint-Esprit révèle ka nango toujours olotaka te olotaka voilà. Ok. Ou ce que je dis okuta na mobali oyo okuta na ye apesio o inane luka oye ba vie passer na poto atambola ndenge yatik abiona basi boni mama na pesi no mayele bo luka bo tambola oyeba nani olingo sala na ye aventure libala basala ngo aventure te bana balembi komona ba Mathieu ba tonton ba madilu ba komboto ezangi biso ya koloba ekomi na tango yake oningi oyeba oseranse nani azoyela ngai ofoyeba vie passer mobali wana abimana nani abalaka nani esukela bango ndenge nini azalaki ndenge nini ebomba makate parce que biso ba congolais mutema mabe na biso ilekina ya satana zonanda. Ok, voilà, c'est clair. Ce qui, si je comprends bien, est que Batubele, ça va en cours. Oui, c'est un coco. Batumusu, ça va en cours. Pour naïe, Azouari Bala. Oui. Azouari Bala, Mazo mon amour, Batouazoya, Tchène a parlé. À Kangé la prison. On a prison break. Évolution à la raté. Ah bien petit moko boye na botisa ye so akenda kende ambo so basali ndeko na mwaso sala bongo mwasi bazwake lokola mama na yo lokola yaya no ya mwasi oyo aza na identité na kati ya bonzambe na lobi bien mwasi ezala oyo aza na identité ya nzambe te pesa ye respect kobala ye te, ça c'est clair parce que ako détruire yo mwasi andoki babala raté ako détruire yo mingi pe babala basi abandoki mais babala ngenge mais oui pe que mingi pe babala na pressé basimba touche bien sûr bien sûr basimba touche parce que azalaki na patience te ayokaki kasi moi patience parce que faut aussi data moi un an au talier deuxième année donc yobi un an c'est bon mais deuxième année il faut aussi ça makam mafuta tababali ya konsoza na moto mama mafuta tababali kango soki na moto papa moi ça malamu mafuta tababali kango soki eza na moto ce comme pire cette cotable comme le chauffeur en tout temps à petit signe voilà émission bozonga neti kozeri matingol parce que eza mateya waza mateya koyoka ayoki eza lokola ya nanga JC Lusata les Aïrois ya lobaki mwasi azanga mukanda kubala ete non voilà non c'est que ça va casser émission non pas bien poto ezamboka na biso te mutaya na mukanda na poto azate biso tuto ya maboko polele Boaki ngunda aux réception au commis français ou belge ou italien on s'en fout de cela on dit bien que non français belge d'origine congolais non yenda kutana ki na mwasi ya mabe c'est tout yenda kutana mwasi ya mabe c'est tout alors ezana mibali oyo pe akaboye na mwasi mais azo souhaiter mwasi ba malheur mais agaza na bana na ye tu t'en fous faut retirer ba parole parce que moi on a côté wana mwasi on ya ko futa mabe na ye. Alors, du coup, moi, ça zangi mukanda au PCT pour nini. Tango zo linga mutu, azangi mukanda. Ok. Mais yo na mukanda, mais beaucoup fondé faye nini. PC yango ya biloko mokili. Tu vas kukuta ntokotika yango. Zo comprends pas bien. Sous personne nyoko la mobali pas zokanga. Pareil, yango na lobi so zo mona ke mobali azo nyoko la mwasi parce que moi ça na mukanda te ou moi ça nyoko la mobali parce que mbala mukanda te, c'est massa sorcellerie to lo bato to koloba. Ki bondo ki mutisa na kati ya congolais. Na 100 congolais, na lobi na 100 congolais,
80% ya biso ba congolais toza bandoki. Si biso ba congolais congolaise. Ah, voilà. Tango mutu abani ko boya ke na zandoki akomi conscient abani ko sala malamu. Mais oyo tika na mabe za kandoki bien coiffé, bien rasé. Ache ba rouge à lèvres, ba manzaka milai, mais sorcière ou sorcier. Mais mukanda pesa ezana ebele bakangi basi mais azo bima na mwasi azana nda komoko mais azo banga ko pesa mukanda pona nini? Libérer mutu. OK. Okangi nezai 61 ezalaka. Voilà. Messager. Alobi. Waza matu ya koyoka. Ayoka. Nyoso wana eza bolingo so bolingo ezali nyoso osalama. Merci. Mais babolingo wana eza babolingo na wana zomona wana eza babolinga kosu. Yango zomona ke mobala aza kozite ko bala mwasi. Parce que yemoko aza normalité. Yemoko kati neza kopola. Mais abotisi mwana bato. Mais azotala même bana na yete. Même kolinga mutu te melinga ne bana na yo bala bana na yo po bapote kangama. Bala bana na yo nde bala po bapote kangama. Ne ba sa sabino te ba sa sayo. Ba ti ba famille za kopola ba sa sayo ba pote ya polele. Ba pote ya polele ti. Ba ko biso bala o bala ye to liambo na yo ba o sa le ya rappel. Ozana loko le ba ngote taba ke na monde la ténèbres chaos debout. Ozana loko lo baté. Et na ye moi c'est ba ko se ke ba bala yo ba botolo ba botolo kwa libata. OK to libilo wana te. Moi ça on se respecter tant moi bani ko botila mumbali abi fo balangai. Fo balangai. Mubali nyoso abala moi si coup de chapeau soyez béni. Mais on a na balité aza mutema malamu kene na demanche ko bala moi si. Mais oyo azobotisa mwana ya bato. Soit dizozo sala ba chantage que non nazobotisa ko la libata azala wana ozandoki. Nzamba ko futa yo. Voilà. Merci beaucoup. Émission to continue de le belle vie. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyons. Et vous au landa, oya nyong, oya sana na besoin ya nyong. On a la linga kana ba nyong, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali fresh mobiba. La ville la reine. OK le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai tes services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai tes services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a moi demain, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Bonjour la dame, Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango na C, numéro na bango yango na C. Ok, n'est pas na bango. Na Lyon, so vous avez la personne Bobenga. Bobengi, José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mopimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Eza ko leka na C. Oyo comment le numéro de maman Azari Viviane. Bobanga te agence Oyo. Kuti ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension et nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso ils ont 50 euros. Sauf que pour la concurrence, Bisso ils ont 60-65 euros. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a Bisso bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils arrivent à 100 euros pour la Île-de-France.
Et pour la province, ils en ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion. Tous on a 10 €, 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas il y a des conquérants, ils ont 160 €. Mais ils ont les mêmes dimensions. Tous on a. Donc, ils ont un carton, ils ont miné. Et ceux qui ont la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Et on a 250 € par Bissou. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani à le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc on a 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on est sous prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc GNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. GNT Service, tout ça là enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso. Tu as un carton, tu as un compte à 10 €. Nous ne vendons pas de cartons, tu as un carton. Tu payes sur carton, tu as un compte à 10 €. Quand on recharge colis, on a colis. Quand on paye si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te payent un carton à 50 €, tu as un compte à 10 €. Quand on a un colis, on paye à 40 €. Y compris 10 € pour ce qui est dans le compte, il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.